Ah. Bana poto, bana Afrique, bana monde entier, du nouveau Bolukaki, Yangoyo. Bana poto, porte sima bakani, bedi batutu liboso. Bomoko ya mboka, kaka na souci au pesa dine lora malamu. Ozana Suède, wana Belgique, wana Angola, wana Maroc, wana Tunisie, wana Ngwanzu. Mais pour le retard événement à Kisasa, famille au Monakala, au matanga CDT le lo ya raté. Au anniversaire à mon ati le montage ici la raté. Yaka awa kaka la bomoko mboka. Équipe ma casse na Kinshasa pour nous satisfaire bino. Pour na plaisir na bino. Bomoko mboka bakisi. Wana flat, wana boutique d'habillement. Ozana galerie na yo, ozana salon de coiffure, ozana auberge na yo. En tout cas prix promotionnel les alliés. Contactez Bomoko ya mboka Kinshasa, Suède, Belgique, Canada numéro na biso. Ben voilà, tozali sika sikoyo na Bomoko ya mboka chaîne na bino to site na bino d'information o ezali on a toujours 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour na ko informer bino ba information nyonso pe ba actualité sur les 4 na diaspora pe na République démocratique du Congo. Toujours na système ya kobundela mboka ndenge kaka toyebisaka bino tokola la pongi soki mboka eza libéré tokola la pongi soki bakoko na biso pe bapapa na biso bazwi pongi lelo ezali ya koyinda na ndenge moko ya kosaka na kote na kata diaspora babundeli mboka babundeli mabele baza na kanda ya kosaka na yango te balobi il faut baloba topekisi bango balobi bakoloba kaka moye tokanga minoka bakombata ezali te baye na kanda balobi bokoyoka bango lelo sans plus tarder na mopanzi na ngai naza na oyo babengi Wayambo boyebiye ako se présenter kete kasi boyebiye Wayambo mobundeli mboka mobundeli mabele topekisi ya boyi alobi akoloba na mopanzi nanga mususu wana naza na oyo babengi Komanda Eso tolobi tikala koloba te papa zwa calme alobi tant que bakoko na biso bazwi pongi te tant que mabele ya Congo ezwi liberté te na koloba moye tokange munoko ezate azana mopanzi awa akoloba nini oyo bakoloba tozokola nango sikoyo. Restez toujours connectés sur www.bomokoyamboka.com chaîne na bino oyo esimami na JBKMM motokat na molimo na sima caméra. Papa na ngai Wayambo, bonjour. Ouais, mbote mingi papa Séraphin, ça fait longtemps. Nazali papa. C'est pas mingi papa Séraphin, les pompiers de la presse congolais. Donc naye ko loba awa pona ko lendisa bana oyo ba sakana na esprit na bango ba faux politiciens imbécile moko bazanga même ba bagage politique o ba ile loko sakana peuple congolais ba profiter de la faiblesse du peuple congolais pona ko piller richesse à Congo ya naye awa pona zongi sur le kumu nanga et pas ya Dieu tout puissant, le créateur de ciel et la terre. Oh ya saraki Congo na 6 jours, 7e jour de Dieu tout puissant pemaki na zongi sur le kumu pas mona na Seigneur Jésus-Christ RDC le roi du Congo. Oyo mona o nzambe atindaki zeme kotaki na molimo mosantu epa ya mama Marie na eko zongisa lokumu epa ya kolo mabele ya Congo pe ya mokili momba papa Kimbangu oyo akangamaki 30 ans ya prison na Lumumbashi na Katanga pe akufaki likolo ya mabele ya Congo banoko babelge babane kobeta papa Kimbangu 120 fouets par jour likolo na biso. Papa Kimbangu c'est un grand prophète ya Congo mais lokola papa Kimbangu basalela e bible te basalela e film te vidéo te yango na biso bato ba congolais ba ignoraka kombo na e mais ngana ndima papa Kimbangu etake mobikisi ya loposo moyindo pe ya mokili mobimba yango na leki apona reconnaître bitumba papa Kimbangu na zongisi lokumu na ngai epai ya kulutu na biso koko na ngai Patrice Emery Lumbumba oya kufaki na 35 ans likolo mabele ya Congo ba boma toujours na Katanga bakata mike azanga tombo azanga cimetière ona moni mondele moko colonel moko awa asangana na mino ya Lumbumba so tozala ko ka ba pays moko ya barabe mais to si to récupérer ta mino ya papa Lumbumba pour la génération la biso to tika komona papa Lumbumba te tozo ta mino ya papa Lumbumba to tiango ata na musée pour ba mindele ba komona motoyo akufela ki mabele ya Congo et puis na zongi sur le coup mais pas Floribert Chebeya président droit de l'homme sans voix o bauti ko bomaye na imposé
un illettré, il n'y a aucun bagage politique. Na Moutoune, Ari du politique, mais c'est Rwandais, tout, Memimbisi, ya Tilapia, na port, ya Tanzanie, chauffeur, ya Defa, ou musicien, Zalagi na Congo, les lobes, le peuple congolais, les Rwandais, tout qui dirigent une grande nation, la nation dédiée. Bana Zaï, Yamon Robi Frobé Tchebeya, place aux Ali, Makila Noé Beta, Beta, Papa Séraphin, Kachama, Papa Esso, P. JBK, Yabomoko Yamboka, Nazong sur le coup, mais pas Fidèle Bazana, Nazong sur le coup, mais pas Alain Moloto, Oya Koufi Likolo ya Congo, Basangana Yana, Patrice Ngoy, Kakenza, Mamo Langi, Soni Kafuta, pour Alain Moloto, Ayaki na système, ya Kolongo la peuple, Aye côté, ya peuple congolais, Nege Papa Kimba, Théâtre Mabélé, le col à Jérémie, Aïdaki peuple, Bana Israël, le col à Moïse Ayaki, Yango va passer congolais, au Bazana Sima, ya Mokonzi na bango passer Roubero Babomaï, Yango na zong sur le coup, mais pas Cédric Nyanza, sans oublier passer Lukusa, Oya Katanga, Oya bande ko benga un imbécile miso mavone longi tonda ne longi oya ko mama bende na 12h na Congo oya tolo carton ari du politique na me mutaboma musero ra Désiré Kabila katu mamoke Samba Kaputu na Aimé Kabila yango oya bande ko benga kanambe bébé Rico lelo oya komi ko exterminer peuple congolais Cédric Nyanza o ba emilia na famille ya Moué Etienne Tshisekedi o to benga kai Alain Delon faux politicien moko boy moi sur Brimani ona aleki na politique mosika pour gagner ba militaire ya ngwana Nzambe à bénir biso na bitumba oyo peuple mokonzi que to gagner victoire bituma na biso ezali peuple congolais face au pouvoir et que nous sommes vivants ce qui peuple congolais a vivant a du pouvoir te tokobomana likolo à mabele à Congo peuple congolais fa matana sommet il fait peuple congolais ba zongi sa respect naye o ezalaki na tango azai et que peuple congolais a du pouvoir te ngana bino ezali mbwa so mbwa ngana bino ezali mpuku na nyao bokoye ba vérité ya bitumba tozali na bokoye ba vérité ya bitumba o tozali na yango elobi wa yambo kaka ndenge na yebisaki bino to pekisaki lelo to lobi pema koloba te alobi naza na kanda ya kosakana na yango te to yebisaki bino ke bokoyoka o ezali bandeli na baluki na mopanzi na ngai awa esika ya komanda eso bonjour. Ouais, mbote mingi na bandeko ba Holanda biso. Papa tolobaki lelo botika la mbolobi ke lelo eza ya koyinda mais to comprendre te na moni lelo kanda eza makasi ya komata. Non, biso to bundaka normal hein? Donc kanda na biso ezaka chaque jour donc eza ya kolekate eza ko kitate eza na ngoka standard. Donc mbote kana bandeko ba Holanda biso bisika nyoso bazali quoi. Komanda eso na lingito kota na question na biso ya liboso oyo na lingaki ke to profiter pe lelo to meka ko solo la ezali problème oyo ya invitation ba combattant mususu awa na kata diaspora ba pesi yango epa ya Moïse Katumbi ba kuta na ba solo la je ne sais pas baza ko solo la si je me trompe pas toujours na problème oyo ya dialogue que bazali d'accord na dialogue bango pe balingi bakota na vision wana ya Moïse Katumbi pe papa na biso Etienne Tshisekedi na problème oyo ya oui pour le dialogue. Est-ce que bino boze invité peuple mokonzi Mon peuple mokonzi aza peuple moko aza visionnaire ça fait longtemps oyo biso tomandé déjà ko lakisa vision na biso envers ba politiciens congolais envers peuple congolais pourtant to bandé ko dénoncer makamba dialogue ça fait longtemps o to bandé ko dénoncer makamba dialogue que to pesa ki même schéma que makambo bango bazosala eza ko pousser bato bakende na dialogue lelo to monike to zaki ba visionnaire makambo to lobaki ko kisami lelo to lobaki pas peuple congolais to lobi to sengi bato bakima Kabila batika Kabila ba militaire batika Kabila comprendre mais tango to lobaki to pesa ki avec précision to lobi ba oba otika Kabila peuple mokonzi akotali bango musika mais awa na poto Moutou aye la biso awate tolobaki yango avant ça fait 2 ans passés un an passé hein au tolobaki c'est la sortie officielle la peuple mokonzi tolobaki oya kotika kanambe asala musala wana na Congo awa aye la biso awate omoni donc tozaki ba visionnaire po toyebaki ke ba politicien na bayaka awa kosaka na peuple congolais yango tolobaki Moutou aya awate pourquoi toboyaki Moutou aya awate po na poto biso tozali déjà libre spirituellement financièrement donc physiquement toza libre yango monike to réussir ko tenir en face ya bato baza ba ibi mbongo ya Congo bana makila Congo to résister pour toza libre mais
ba politicien na tosengi pa na bango oyo akotika Kanambe abunda sur place a libérer peuple wana si c'est vrai batiki Kanambe ba aider biso ba libérer peuple wana na niveau mental ba libérer peuple wana na niveau oyo financier parce que pouvoir d'achat eza na Congo te peuple aza vivre na $1 moni donc yango tosenga kike bato wana tango ba kolongwa ba bundela kuna mais tomoni ke bato baza ba komi siko ba professionnel to constater ba komi bango nde ba na monopole ya ko décider nani akota na poto nani akota te toujours mutu moko wana akotisa muyambo awa abandaka na Jekoko oyo azande konanga Jekoko na pesi mbote akotisa Jekoko omoni bazwa biso tout na mouvement to se retrouva to sona mwana mboka eleki nango les mêmes groupes les mêmes mutu wana po biso tobe kotanga kombo pona kofula moto amema muyambo azande kona biso na prison mais biloko ndingo wana ba consultaka ba combattant tout amema ba combattant na mouvement ba se retrouver na salle na muyambo akoti biso tozala kité mais tango toyoki ke muyambo ayaki tolobi comme tout monde ba combattant ba zali biso tozaba to poto solo na bato ebele hein to solo la kana bato ebele ba politiciens ebele tokuta na bango to solo mais pas de photos au pesa biso ni eloko na ote mais tozo peso to conscientiser yo preuve que ozaki na wayambo oyoki asala mo 2 heures du temps na politicien mo bazoba oya za na Congo linga kende dialogue wana lisanga bonganga zoba ya mukolo azo yokate ba opekise wayambo aza mwana mukepa na yo azo te ya yo mukolo zo comprendre te lisanga bonganga oza mayele toza zoba na dialogue kozwa nini na sani siti bozwa nini na lusaka bozwa nini ti lelo bazwa kote yo mukolo mobimba muto asisi pema pona kote ozo yokaka te hein omoni donc to pesa vision na biso mais kaka bato wana mutu oya yambaki muyambo azongeli les mêmes bêtises. Est-ce que vous avez que lisanga bonganga ta muso lingi ko convaincre bino po aboyi makila bana ko peuple congolais etanga na 2016 yango na lingi bokinde calmement na dialogue bango na Moïse Katumbi pena ndeko oyo zokoloba wana azako bengisa ba politicien pe azoko yamba kala mingi te Moïse Katumbi bazoko boya de 2016 soulèvement populaire makile tanga yango bazoko linga bokena ndenga calme na dialogue ozomona te que lisanga bonganga na G7 moi raison. Oyebi mungongo wa mutu moko elakisa mayele na ye. Voix ya mutu. Oko yeba ke mutu aza mayele obi aza mayele te. Azoba yokata mungongo na ye. Est-ce que bato boni biso to changer ba oya kanisa o changer biso. Biso to changer bato ebele ya mayele même koleka ele lo ba comprendre que ba combattant basa peuple aza éveillé to la musi bango ya kanisa ndako la lisa biso ndenge ba la lisa e pongia ba bébé. Donc boketo la papa zela na sisi na no tempo ezali kambo serré otozo ya nango ya mutu alingi akotisa Moïse Katumbi awa. Comprendre? Alobi ke aza ko inviter Moïse Katumbi na conférence awa sans même à consulter ba combattant sans même à consulter ba combattant sans même à solona ba combattant donc à se décider aza souverain il est capable de faire tout ce qu'il veut quand il veut où il veut a décidé que ayamba nini Moïse Katumbi awa biso to lobi boye peuple congolais awa na poto mutu oya kolinga koyamba ezala Moïse Katumbi ezala nani Olivier Kamitatu ezala nani bato ba travailler ki na Kabila awa ekolekate. Pourquoi ekolekate pe nous sommes libres to votakate et lo komoko boko conscientiser biso edate bo sala conscientisation na bino na Masina Kingasani na Lubumbashi bo sala ngona Katuba na Njanja na Kinga soki na Kimbembe na Kamalondo bo sala conscientisation sur place pour awa elo komoko boko apprendre biso te parce que biso ba to komi ko informer bino ba vraie information yango to lobi peuple congolais les jours où mutu oya zolinga abengisa Moïse Katumbi awa que ba pesi date c'est le jour où biso to bandi campagne ya kobenga diaspora partout que to kozala jour wana libanda to kobeta na place wana to prometa ki bino na makambo oya Tshisekedi le 28 bomona ki bato balinga bakufa yango nazo tindela message pa Moïse Katumbi sala attention kolingate diaspora bato babunda pona yo yoza na kati ya sali bato babomani libanda naza ko kebisa yo kolanda bato wana te so des aventuriers bazo memona na piste koza humilier na poto. Avant de passer parole pa ya Wayambo na linga lo babo papa na wana ezali dictature te na point oyo lobi ke avant ba benga il faut ba contacter bino sinon te makile kotanga bimisa mobulu mais samedi bon samedi te mes journée à lobby tout ça là qui na Bruxelles boyamba qui quand même honorable Franck nani honorable Franck
Diongo azalaki wana librement avec conférence de presse botuni ba question et il paraît que binope bozalaki na bokechu bozalaki à l'aise wana makamno sur le cas qui tout le monde va menacer binote mais bango soki pe ba bengisi ba tout côté Tshisekedi na Moïse et ça quand même liberté de presse démocratie en auto soko luka baza libre quand même mutamtaza na kana za libre ya opinion na non. Non, libre ya opinion na bango basala na Congo parce que biso to kita na Congo te. Te mino le boyambi Diongo ah bosala na Congo te. Nga na yambi Diongo na salle te. Diongo sali yango na parlement européen ah abeli conférence de presse bozalaki. Diongo mutu so amoni musala Diongo azo sala sur place. Diongo azako bunda na ninga black te azako dénoncer. Mais ba congolais ne so ba lingete. Oya lingete za shwana et puis so to ba presque to ba dictateur te parce que oya za mutu na shwana na na kawana. Kaya bandeko oyo ba travailler ki na Kabila. Tozana bango nano na confiance te. Po ba yela biso awa. Frank Diongo ça fait combien d'années azana position na yoana? Est-ce que boyoka Frank Diongo a longwe na opposition a qui na majorité? Bato ba bimi na majorité, biso tozana bango keba po ba ya awa. Parce que to yebi évangélisation ni bazo ya salawa. Mais Frank Diongo mutu so yebi position na ye depuis 2011, depuis 2006, aza contre le gouvernement en place. Comment biso tondi mabato ba changer les lots. Tolobaki bien, oyo ba changer tout monde na bango sur place, basa na musala sur place à partir de travail na bango ndeko convaincre le peuple. Mais bolingi ko ya côté ya biso nini. Bato na bazana droit ko ya kokota wate. Fayulu ayaki awa. Parce que Fayulu bitumane zo mona clair. Yango to senga pe ndeko na biso chance ya ndeko na biso moki ape aya parce que isa bato yo baza ko bunda clair baza na kati ya gouvernement na te mais bandeko ba bimi lokola ba mwando simba ba nini ba kamitatu ba nini oyo nini a Pierre Mutsoki Numbi position na bango yebani nano te toko ya mabango bongo te ba bunda nano ba lakisa preuve que ya volonté ya ko bundela peuple ya défense ya peuple poto yeba ke ya solo bato ba changer mbala moko bobimi kaka boye même na kati ya christianisme soki moto abimi na kati ya zaki païen esenga ba délivrance. Bokechu ayambo bato balobi ke bokomi ba kuluna ba combattant bokomi ko kanela soki bato bazali na position na binote to kobeta bango to kosala bango mabe Moïse akomona ko sala boye ndeko azoko bongisa yamba Moïse yendenga azoko sala boye akomona ko sala boye soki ayina Belgique akomona ko sala boye quand même tozana mboka o tozoluka démocratie liberté d'expression paix à presse mais soki bino bozali na position na bino ke bolingi dialogue te bango balingi dialogue moi je pense que bato na bato na ko na bango na évité personne qui vous allez inviter une invitation à Moïse Katumbi ndenge combattant na France azako bongisa eta yambaye na Belgique azo bongisa ma yambaye ndenge pe boyamba ki sika sikoyo Frank Diongo mutapekisi binote non tokende bien to yambi Frank Diongo te teme bo fongole lié maboko akota sali conférence fongole lié te botala biso muto fongole lié te Frank Diongo aye lokola mwana mboka asali conférence na ye pe position na ye e bana clair position bande ko na biso na tolobaki bien bala ki sa volonté sur place yango ko convaincre pour diaspora tiki la pe bango porte jusqu'à présent depuis babimi bala ki na volonté mon côté yango tozoze la balle qui sur terrain. Papa Bokechu le baiser pas là. Bon, ngai papa Séraphin na galisi tout d'abord na sepeli na commandant Isso a Christine Ndenge Bitumbezali. Biso toloba boye. Tout d'abord obi ezali participer mawa na peuple oyo baza avec pour biso na peuple mokoni ndenge to vandi awa toza fanatique ya politicien mon côté 1 au monde tinga na vandia po mutora bazotanga Moïse Katumbi atikala kotanga kombo nangata mokolo moko te et puis ba congolais baza ba complexer et puis na ndenge na zolekawa mutakoyi ko juger ngati à part Nzambe o comprendre po na zape na ba millions de congolais bazolanda bitumba na ndenge na zali aw tolobaki boye soki bandeko na ba démissionner ezala ba Moïse ba Kamita to Mabutu ba démissionner ba bunda basa la soulèvement populaire na Congo awa ekolekate just mon frère bango Moïse Katumbi tango kanamba kundi kacha 25 congolais na maluka loba nini kanamba bomisi bato na Butembo Beni partout tout le monde attend mon côté et attend Moïse Katumbi na atambola kana Lumbashi atikala jamais ko kenena stade à 24 novembre la bateau ba refula bangona na Brazzaville mon frère basakana na batuté awa moto azana monopole ya Congo ezali peuple congolais c'est des peuples souverains soki moto azo ko défier peuple alobake ya moni gangi a gangi akokutala na 60 millions de Congolais awa na Belgique
awa eza makamba tribalisme te awa eza makamba fanatique ya moto te biso todépendaka na bapoliticien te toza kodéfendre mabele ya Congo yango tolobi moto akomeka na conférence ko Songolo Fakala ou bien Moïse Katumbi a causé la conférence il sera humilié. Papa humilié. Nakatio Malobate. Pourquoi tu as fait bango chance te to yoka bango nino bango ba pesi peuple congolais chance na Congo te. C'est ça ba benga bango ba accompagnateur. Moïse Katumbi c'est grand accompagnateur. Tant que les réunions, cuivre, na poche, les peuples congolais qui souffrent, les peuples congolais qui vivent dans moyen $1 na 685 pays. Yé Moïse Katumbi riche. Aibi nenga abanda pêche, aza pêcheur. Comme tel ngai boketu, avant na comme musicien na qui pêcheur. Mais tant on a commis musicien, na monique na memi peuple congolais na mabe, ba monanga na tika la travail na ba Rwandais. Yo somona ngana kenda bakor ya Lusaka, bakor ya Sun City, bakor ya soye o bango basala kana ba Rwandais, na bakor tout bango basina na ba Rwandais, banani ba bénéficiaire na bakor wana. C'est les Rwandais tous Kagame, Museveni, na occidentaux, na bangolais, mon frère. Toujours tolo belabino makambo eza très sérieux. Il fait tout bomana, tout kufa likola mabila Congo. Il fait tout koufa. Et à Makamkou de la publicité, Moïse Awate, Moïse a droit ya kuya Awate. Abunda kuna asoma jet privé na mbongo uranium, asomi ba makamune na mbongo Congo, azo mbongo na abunda na Kanabe, na Katanga, na Équateur, na Bandundu, na Sud Kivu. Et puis tolobi élection mbalo tokolinga ngo lisute, ba faux politicien moko boye. Il n'y a aucun bagage politique. Bango ba sa bagage pour Moïse Katumbi pas azalaki pêcheur, atanga politique wap. Kanambe OP pêcheur mon même mbisi na Tanzanie, atanga politique wap. Mais talande ba memi peuple congolais na buzo ba peuple congolais za kokufa. Yango biso torobi ke soki mutache tembe na malubo ngai boketu wambo ezale so eza ba congolais partout dans le monde ba kozala humilié yango toleki toloba ke biso toza fanatique ya motote po ba tomusu baleka boketu Moïse apesa boketu mbongo ba tufi na bino place bovandi na bandako bozaba zoba mais laisse papa Séraphin Moïse a que nous corrompre ngana nini ngai moko tunana ba fatine na ngai ya ba ona zo ku na ko futa te bakasi ke soki ba somba ba Moïse ba kamitato ba sombi ba Tshisekedi na ba Félix ça fait ba tout batangama na Congo ba to asembo ba kozala te mais le to moni le to soki bon Moïse Katumbi kutani kaka na ba ndeko ya Tshisekedi po ba to la to ba ko ba ke ba ko sa conférence c'est ba cousin ya famille ya Tshisekedi bango tout ba sa ba traite tozo kele na bango lumbe moitié jusqu'à la victoire parce que le peuple congolais va gagner. Notre coalition qui le peuple congolais s'est soulevé malédiction qu'on a bateau tout bazali banda tina 4 pourtant on kanamba bazo boma ba congolais belé ba congolais ba omela masanga kanamba bazo kunda ba congolais ba tout bazo mona yango tous les cas to la tsabatoke biso da peuple mokondi na liboso na biso ouais ba politicien ngala fuka mela ba Moïse Katumbi nanine ta ngana mataka jet tout d'abord on a fait succès na Congo na ebaki Moïse Katumbi na te na zo go ebetanga komi ba gouverneur na bino ya ba mazembe na bino na ko eba ngana fanatique ba Moïse te bo keba na bino su bozo banga Moïse po aza métis bo keba na bino ba complexé ba vampire. Papa Boketu na baluki no muke awa komte ya komanda na baluki muke côté ya komanda eso pona ko meka ko sola na toujours question oyo ya Moïse Katumbi pe invitation soki na landi bino malamu kanda na bino pe soué na bino ezaliete ba politicien nyonso ba kota na vision na bino mais pourquoi boko fanda te boyo kapé ya bango bo débattre bo vanda to solo là. Pourquoi tu as la vision de la vision? Pardon, il y a l'explication. Peuple congolais, l'on 1960. A yoka ba politicien, l'on 1960, tu gagnes rien. Batika lo sata izini ya bujite, ya limetite, même mundo oya mpuli no sutaraka Chine. Lokola to zui bango bazabe escroc, il fait ba kota na vision na biso. Biso to kota na vision na bango te, to na besoin ya
occupation elongwa général de Gaulle azalaka yemoko aliberaka France na ba Congo na ba François balingaka France yango biso torobi tokoyoka ba Moïse Katumbi te po azana bokonzi moko likolo na biso te ba Tshisekedi dona c'est fini to ateraye to na besoin ba politiciens bazana ba comprendre que notre pays bien aimé est en occupation ya torobi ba constitution de 1960 jusqu'aujourd'hui tokoyoka bango te na solo la ki na responsable moko ya parti IDPS à l'objet G7 et Sali demande bakutana na responsable ya parti ya IDPS pe en plus organisateur oyo a organiser qui événement oyo eleka qui lobby le 10 si je me trompe pas le 11 ou le 10 na communauté européenne oto yambaki Franck Diongo azako sala pe demande ezoko kota po bakutana na responsable ya IDPS toujours na makambo oyo ya dialogue oyo bakutana basolola na lobite que Franck Diongo azali pour dialogue mais lingi ayoka Tshisekedi bakutana basolola est-ce que bino pe mibale bokoki ko sala te que bakutana na Tshisekedi comme demande boyoka ye bosolola tout simplement Tshisekedi azanani omoni ndeko na ngai omoni lokola bana ya papa moko to boyoki ye comme ça bolakisi position na bino avant na passer na lingina na première question tunaki tellement wa yambwazwaki olobike est-ce que moyen ezali ba politicien toyoka bango tolanda vision ndenge bazolinga bamema biso na dialogue ndeko na ngai ba même politicien na ba mema peuple na 2006 ba élection ba to bakufa ebele peuple aloba eloko te mutu a défendre peuple wana azate mutu a dénoncer nombre ya bato bakufa ezate toujours même politicien na ba memela biso ba rwandais toujours même ba politicien na 2011 erreur ya 2006 ba moni yango te bake lisusu ko bengisa lisusu ko kende suna ba élection et pourtant bazalaki conscient que ba élection oyo ndenge za boye to ko gagner yango te parce que toza ko contrôler sénité toza ko contrôler eloko moko te to contrôler police te to contrôler armée te mais ba mema peuple nanko po bazaki na ba intérêt na bango basi bazuja ba paquet ba tina sima ba wito mema peuple muto akufi membre moko te ya famille na akufa te. Mais tant que ce biso to komi conscient to lobité peuple na za muta lobila ngote peuple na za muta dénoncer kate preuve ki bazongisa bato na Brazzaville bato ya liboso ba dénoncer nganga na wayambo bato ba bande ko dénoncer ba bomi bato na Brazzaville bati bato na ba morgue za biso politicien ni na sala déclaration comment biso to landa vision ba aveugle poto tout en anamir hein biso to na miso to zo mona to landa ba aveugle. Il n'y a pas de politiciens au Congo, ce sont des aveugles. Oh, baza maeliti. Biso toza wana to chicoté bango to zongi sango na nzela. Après tozo ibisa bango, tozo promettre bango jour to konyata Congo, ba te belé ba carrière na bango politique et aussi là. Pour peuple to fongolé miso ba politicien belé ba ndo bombana, ba Holanda ba ndola ta ba perique pour ba likali boso peuple. Pour bazo ko sa peuple, bazo ibisa peuple vérité te que ba élection nani ba Rwandais baza na kati ya mboka. Po ya na eloko lobi ke est-ce que moyen ko solo là nani na Tshisekedi ezali ndeko nanga est-ce que ngana kende ya cimetière na kende so na Tshisekedi ngana so bébé mbete cela veut dire Franck Diongo ok na cimetière Franck Diongo aza mwana mboka aza ko bunda aza politicien soki ba kokuta na ye na Tshisekedi na cadre politique na bango na cimetière naza na respect à Franck Diongo parce que aza ko bunda naza na respect ya Jean-Claude Mvouema po aza ko bunda naza na respect ya Gabriel Mokia po aza ko bunda naza na respect mama na biso mama Christine Kasavubu tala mwasi mobimba koma aza ko bunda aboyi mbongo mama Kasavubu Justine Kasavubu aza ko souffrir la mutu ya mayele mais il paraît que bande connaît ba sala na sécurité pour la na lobi yes so salate mais aboyi soki mondi kazana soki andimia kindolia ba mieta kolia. Mais à boy tozana ye maman wana tozo galérer awa tozana betu na bato ndenge wana ba boy ba miette pona biso kende ko ngai problème ya Congo eza problème ya solo la té basi ba solo la plusieurs fois dernière makambo ba uti ko solo la o ezaki soki nini consultation ba résolution to bazwa kuna ba exécuter résolution nini ba loba ba libérer ba prisonnier nini aza libre. Mais ils ont un calendrier IDPS, non? Est-ce que l'IDPS n'existe plus, mon frère? IDPS c'est Koufakala. IDPS familial, na familial.
na IDPS ekufa sare koki vide ndeko na ngai ndenge eza boye IDPS soki bameki yango na poids soki ezalaki na 100 kg ekóma na 1,1 de grammes ndia koyebisa bino peuple congolais tozoyebisa bino awa masolo oyo ya kosolola na bato wana eza te bakisekedi basi basila peuple congolais biso toza kofungola bino miso ke basakani na biso mingi tokomi na moment oke peuple faut azwa responsabilité. Boke tu as aux eloko ya kobakisa on a sujet pour 2 minutes pour tout kota na partie mbale. Non, ndenge commander so lobi wana biso ne to aliawa to remplacer ba politicien tout au baleka na kata Congo to ngi lelo to sauver mboka na biso papa Séraphin Kutu merci aux alelo journaliste oyo oye na langage na yo était qu'un fils du pays était qu'un résistant o lelo obike ngai na kozonga simate na kangamanande konanga jibeka poto dénoncer pour aninga no to kitaka na Congo te est-ce lelo ba Rwanda ona ba konanga boketu na kitana Congo libre batikela nga pende espace poso batikela nga espace kana ba kokima kaka wana mais biso to kitaka na aéroport mais pourquoi bango basaka ba échange ya kanjenjenje kalingila pipi kalingila bango tout ça ba bengi bango ba collabo ba traître ba accompagnateur ya biso tozo senga na peuple congolais baza na Congo na diaspora baza libanda bayo kabiso et puis na moment lelo to na besoin ba tout za na bango langage moto kozala sika moko po to ko fana na ba hypocrite ba serpente. OK to ko fana na ba hypocrite pe ba serpente wana za maloba ya wa yambo to yesa kimino ke lelo aza na kanda oui to ngito kota na sujet ami balé boke tu yambo quand même to que ne pas tozonge pas mboka na biso quand même ezoko kene liboso ezoko prospérer totali na ba information to moni que gouvernement en place ministre affaires gouvernement et occupation oui gouvernement bon ningo lobby donc ministère et bimisi ba passeport biométrie oyo ba congolais vraiment ba sepeli mingi pe c'est ezo sala moi sécurité na ba aéroport congolais sepeli ozo mona te ezo sala moi malamu en tout cas diaspora congolais bolanda ngai bana Congo bana mvuluzi ba diaspora congolais na ebité na lo bana monoko nini so tozo comprendre nini na ebité passeport oyo bimi oyo balobi wana il fait to boycotter yango diaspora moko zwa passeport wana te esalemi na kati ya Rwanda. Tout d'abord diaspora passeport totambola nango wana ba diaspora uti na kati ya Kigali c'est les Rwandais qui contrôlent tout. Non c'est tout na Kigali même ba téléphone oyo to mona ba Vodacom ba Miko nyonso yango moni Congo ezalaka na secrétaire yango moni ba Rwanda ba botola Congo diaspora bozwa passeport wana te moto asomba passeport wana te o babimisi diaspora pardon boke la Congo mawa boke la mabele ya Congo mawa boke la 12 millions de Congolais mawa moto moko azwa passeport wana tolingi yango te même bandeko ya Kinshasa biso tolobi yango na nkombo ya Dieu tout puissant na nkombo pe ya Fumuki Mbangu passeport wana ekobima te pe tolingi yango te et puis na ye koloba lisusu bandeko bazali na Kinshasa moto moko futa lisusu courant te bofuta courant te bofuta mai te bofuta courant epa ya ba Rwandais te bofuta mai na réside des hôtels bofuta courant na SNL te bana Kisasa bana Bandundu bana Katanga bana Bakongo bofuta lisusu courant na gouvernement ya ba Rwandais te toboy bofuta courant te ba diaspora bobenga bandeko tout baza na Congo na Kinshasa bafuti su courant te bafuti su passeport te parce que balingi ba profiter na passeport wana po ba contrôler lisusu ba congolais yango biso toleki apona ko dénoncer que diaspora congolais soki boyoki biso te boyeba ke boteki Congo déjà essaie kei na maboko ba Rwandais yango toleki a papa Séraphin merci na information wana o tozana yango passeport oyo bauti ko sala tokozwa yango te. Et puis toza ko kena na Kanambe na suka na libanda soki peuple kino bazotia bino na masanga na ba mburieme belé pa ba passer na ba église boyeba ke bientôt bokomona makambo ekoleka na libanda ya mboka. Papa Eso, mais toi qui n'es pas toujours pas Inga Eza ba Rwanda te Inga Shaba. Qu'est-ce qui se passe encore?
Non, au moni et le comment ils ont appartenu à Congo pour le moins zaté na ba congolais zaté pour ba congolais ba bénéficier de l'électricité. Je pense que aux témoins sur que na bandundu OK na Kasai OK baza na couranté. Bibembe boni zo pola ba OK ndo punkundango bo izo tanga ma. Soki bo futi couranté comment ba singa ko soma. Ba ba bénéficier na ngoté. Oyebi kiza ba to mosusu courant ça fait 1 mois za raté mes factures ya kaka. Donc gouvernement na eza ko escroquer peuple congolais na ndenge moko ya blaguité. Gouvernement congolais bato ba yozwaka mai te pendant 6 mois mais facture ya kaka baza ko obligé peuple na zo futa mai o ya consomaka te yango tozo senga ke peuple faute ya nini ya ba politicien baza ko koyebisa peuple congolais droit na yete yango zo mona ke congolais tellement ko banga eleki ko mona même muto asali mabe baza yo kanga mutu na 2h du matin bato yango balati ba kagoule policier ayo kanga mutu na buto alati mais c'est là 6h du matin baza ko yebo ko informer peuple te soko moni mutu peuple congolais police ya koyela na minuit 2h du matin soki boza mibale bo beta bango parce que na loi ezidisakate bazila ka 6h du matin baye batoke bozo mona bato boko yo kanga bato pour na ba minuit ba 2h du matin pour peuple ayebi droit na été to ya na makambo ya passeport pour na kota mwa mokene expliquer yango bien peuple congolais pour 2 minutes peuple congolais boye baké makambo ya passeport escroquerie za na kati kuna na kati ya makambo ya passeport balingi ba contrôler peuple congolais parce que tout ce que o ezaba centrale ya contrôle ya ba passeport biométrique wana eza na Rwanda ça veut dire yo muto za na Belgique oza na France na Allemagne tango zui passeport wana déplacement na yo tout eza contrôlé na Rwanda bazo contrôler ki azaki awa ke boye na puis eza na kati puis parce que tout eza centralisé biso to mona katoza awa ke soko déplacer net biso période moko tokendaki arimoke na pesi mbote téléphone ya pamba ya arimoke to kati si France babenga arimoke lobi na tongo toza na Suisse babenga arimoke outi koleka awa oza na mboka moka pembeni era kozonga zongela biso awa puis eza nango mabete eza bien soki mboka bino moko bozo contrôler peuple na bino mais école ba étranger ba contrôler après tango ba bimisi ba passeport biométrique wana mutu oya outi kozwa passeport na moi oyo automatiquement à obligé à avoir passeport wana et pourtant passeport wana en cours il faut encore 5 ans pour renouveler passeport wana mais bato au moment que ba ko escroquer na bato ba ozwa il y a 1 mois bato bazwa ki 3 mois passé ba ko escroquer bango il faut bazwa isu ba passeport mosusu et pourtant il fallait soki balingi basalango il faut ba ya na passeport oye au sale échange OK biométrique yango yo to sale échange mais au moment que balingi ba futisa isu peuple congolais passeport ya 200 sans même que ba sala ba se rendre compte na oyo ba uti ko somba et pourtant depuis 6 ans ça sikoyo ba changer au moins 4 passeports okay. Na 4 passeports ba li au moins congolais moko ba 800 200 au moins 800 euros si vous calculez 800 euros fois ce qui fois combien de congolais ba zuinde ko ngai tout ça mbongo ezo kende na Rwanda yango to ça peuple congolais ba passeport biométrique wana bozela biso bana mboka to ko sala ngo pour le moment ils a contrôlé na ba Rwanda peut-être makambo ko changer na élection zo na 2016 pour tout succès mission na biso pour élection quand même en 2016 makamunyo soto ko mona ngo clair na élection ezalité na kata mabele ya Congo parce que Nzambe azana na minute je tout pour ça na contrôle ya Congo élection na ba Rwandais to lingango lisute politicien congolais oya ko mekana langage élection partout au Kozoye, l'aéroport, il y a Zaventem, Roissy, Torobomaye, parce que toqué 2 fois en élection, Jean-Pierre Mbemba Lobi, j'ai accepté, inacceptable à Zanalaye. Nani, allez de l'offre, allez Tony Montana, Al Pacino, apporta seulement Albert Moleka Simbela et Bible. Le lope Albert Moleka c'est la Bible, nae, oh, nani, allez de l'offre, Tchaka Loboko, Yango Tolobi. Makambe élection diaspora congolais pardon tokola tola exemple baninga Burkina Faso na bakoko na biso tango Léopold avanaka 80 ans magra bomaka bakoko na biso 10 millions likolo ya Kapchu Équateur bakoko na biso batikala jamais côté Kambokana tango bakoko na biso bazalaki jamais Rwanda dirigeaki Congo lelo tozomona na miso na biso il y a les gens qui parlent beaucoup bazangi ba argument bazo maîtriser l'histoire à Congo mais bazo le canal internet bazo ba n'importe quoi yango tolobi peuple congolais élection exacte to yebisi le peuple congolais bo profiter na diamant ya miba peuple congolais bo profiter na cuivre ya Katanga te na uranium ya Katanga te na même na kuil na nzela ba Congo bo profiter te peuple congolais bo profiter même na fleuve Congo te
Maya pamba po bo mela ngambo lelo ari di politique kanamba zui mai azote que Idriss Déby obike bientôt là Tchad azo pomper mai na biso tango Tchad a pomper mai na biso barrage ya inga kozwa problème ko kita mai ko kita yango na lobi peuple congolais pardon papa Séraphin nazo bonde la bino diaspora pardon to sauver mboka bokota na distraction te eloko toza koluba bakota na distraction te na ebite so na sukisi wana na lobi lisusu le 5 oyo décembre tozali na réunion ya peuple mokonzi olingo pesa programme ya peuple mokonzi zela nanu papa ngana moni espoir ekoti muke parce que nani Kofi Annan azali invité pour azala médiateur pour na dialogue selon demande ya parti ya IDPS na moni quand même espoir ezali muke makambo ekokende malamu ndenge Kofi Annan akozwa makambo na maboko azala parmi ba médiateur wana. Est-ce que ça est local liboso ou communauté internationale de côté les mêmes communauté internationale wana erasira kinini aller de l'autre et bon misa peuple Kofi Annan dans nakati wana aventurer de Kolanga peuple congolais doit se prendre en charge tout ça il faut peuple congolais président Afrique décide pas aux nakati aventurer escroc munene kula yangola pa ozala muyibi munene wana bango to na meyibi ndeko nanga sika na expliquer yo likambo oyo mwa muke na ngena expliquer pour une minute ba élection wana bozolo ba wana peuple congolais kanambe aso se préparer na ba élection te kanambe aso se préparer à déstabiliser mboka bitumba kota po ikosenga tango bitumba ko salema ba kosenga ke non ba kozwa ba groupe ya ba conflit wana bafandisa bango na table esala isusu sanicité de 1+4 yango wana kanambe azokende na voix wana mais tozomona ke bato au moins balekaka na média ba informer peuple makambo biso tata ko informer o bokecho ali mbongo mais otala ndenge nanga etika soki oza kokoka ko s'organiser na vie na yo te soki ozo kokoka ko somba mafuta te ya kopakola pongenga omoni moninga apakola abimi mwa bien okomi olobaza mbongo eza faute na yo manque ya organisation na yo faute ya organisation na yo ngai na sunazui mwa mbongo na ngai naki kosomba mwa ilamba na ngai yo ya yo ozwi ya yo hein o comprendre o plier siko okomi mbala moko fandi okomi oboleleke bali mbongo awa biso toleki tolobi makambo ya ba Moïse bino watu otini po tozana ba argument ya makambo Moïse papa soki na tayi na kata téléphone na yo na fouiller na komona numéro Moïse Katumbi te ana ba n'importe quoi na bon Moïse Katumbi na benga azanani na benga pa donc biso tozoka ku ba numéro ba Mobutu na ba Mandela tomatana na avion Moïse Égypte ni Israël to awa parce que bana Congo balobi mai ninga na pamba te to comprendre kambo on ezali ki jalousie na moté ya nzambe ya peuple congolais alingazwa pouvoir na ye peuple congolais bozana na confiance ya bato bazana na langage surtout bandeko ya pariko bazana na langage na biso tolingi papa Ngwanda c'est leader lelo nazo confirmer pourquoi papa Ngwanda ata soka salaka na Mobutu aboma pe moto te asala pe moto mabete lelo tozoma papa Ngwanda senga élection na occupation ta sengi dialogue te mais azalaka moindre ezala vrai ezala faux aleka pona ko informer peuple to na besoin ba leader o bazwa ko informer peuple no o ba vandi silence bazolia mbongo bakosaka peuple ya to lobiki peuple congolais ndenge boza na confiance na biso ba rimero bazoba boketi alei mbongo yoko siso na bagi nalia mbongo ya Congo na oleke pa Moïse Katumbi to tout nanano pour ngai boketi l'homme le plus populaire. Tout d'abord, on a confirmé que nous sommes l'homme le plus populaire sur Tembéali. Tant qu'on a tenu ça qui va stade, Moïse a tenu sur nos bateaux. Il faut tout le rappel référence. Beaucoup tu as bêté dans une machine, beaucoup tu as bêté dans Kassab. Pour les gens congolais, ça a une histoire. Dans la sangana bateau, pour na plaisir. Pour na rappel pour tout le temps, on a bandé à poto na osa 2 mois, 3 mois dans zone Congo. On comprend. Ndena lewa, ceux qui bango bazo banga mbongo papa Séraphin. Na simba mbongo ebele na sala vie ebele bolim sanga vie ya plaisir na sala mbongo na simba mais lelo o nazo sala eza histoire ya boketu wa yambo papa comment yo lelo yo obalukeli ba Rwandais boyini bango meli boso bande ko sola bien na Abiyarimana bon mataki même avion moko Abiyarimana Mobutu a maîtrisé. Au moins le problème de Soutrobaka, si tu dis maréchal Mobutu a icône, pourquoi a maîtrisé l'Afrique centrale. Jamais ba Rwandais, ba Ougandais, na ba Angolais, Edouard Santos a pompé bi pétrole na biso. Edouard Santos a pompé combien 45 milliards au Angola a zozwa. Si tu tiens na ba 9 pays, tu as plus de 100 milliards
oyebimaka janvier ti le 30 ta biso mo bacongolais oyo tofungwama tozoloba makambo eza n'importe quoi eza na nzela te lelo biso tolobaka Mobutu lelo aza icône parce que Mobutu basakanaki na Congo te Mobutu akozwa ba mercenaire po babatela mboka mais lelo Kanambe na ville ya Kinshasa sikoyo Kanambe aza na 10 000 ministres ba militaires étrangers o baza na kini wana ba Tanzanien ba Ougandais ba Burundais ba Zimbabwe oyo bakoma kolata ba Julien Mokobwe pour c'est clair lié ba militaire congolais ba botolo bango minduki bato tout basimaka minduki na Congo ba bomaka peuple congolais ba bomaki les 19 les 20 les 21 ce sont les Rwandais tous pour ba ebisi que peuple congolais lingi bière peuple congolais lingi alléluia amen peuple congolais banga liwa yango batiela bango ba militaire étranger na Kisasa yango tolobiki biso toza koya yango tolobiki ndele toleki awa toi on a besoin ya ba politicien ba koza langage moko na biso to kokota la distraction te biso peuple mokonzi peuple mokonzi nana ngo mokonzi peuple OK papa lelo basuka pona kusukisa ezaki peuple congolais boza na confiance ya peuple mokonzi omoni déjà que peuple mokonzi a commis la jaloux ebele. Pourquoi peuple mokonzi a commis la jaloux ebele? Pourquoi peuple mokonzi a boya ki ba élection na Allemagne? Bato bakendaki kuna balingaki basala ba élection bakoma ba leader ya Congo biso to ya combat biso to robi to ya kila ki makambo ba élection te yango monike lelo bomoni campagne bosala peuple mokonzi po to boyi ba bango to boyi bango ba élection yango moni peuple congolais parce ebele ba bazoko ko annoncer te que balingi bakoma ba leader ya combat oyo bazoko lobango te ba yebisa peuple congolais que na Allemagne place to kendaki to sengaki ba élection biso to diriger combat loko nani biso to est-ce que depuis to bandia to tangi combat moto toi mikolo biso to ba tout de suite to komi déjà ba tout to tangi au folie bozo banga menace to banga bien to lobi bo bato wana balingi ba élection peuple congolais peuple mokonzi aboyi ba élection yango monike ba liembongo asali nozo mona mususu oyo soki aye awa okokanisaki auti kaka wana musala aye nzoka auti ko mata avion na bilanga pomme okanisaki auti na bilanga pomme mais ozoka ninga zolo ba ebele ba élection yango ezoya na Congo bengisa marche place ofandaka kuna na Zamba na pôle nord kuna ozali bengisa marche na mboka nini avandaka na pôle nord aza voisin ba somalien soki aye awa donc kosukulama ya mungwa akoma kubuka mais okomona lati balineta minene ngana za soda mais soda au moins akima Congo sukata awa alekani Belgique akomiti musika koleka même Belgique minga civil na kimi na komi awa mais ya leki civil na mbango akomiti koleka donc aleki distance mais ozomona ninga zoloba ngana za soda nani soda moko kubuka soda propre ne ba soda koma propre yekola même moi mafuta wayambo na lobi jamani lobasuka to libérer no Congo te papa se refait pour to lobali lobasuka bato wana bakutanaki Moïse Katumbi bakutani na Etienne Tshisekedi akutani na motona bia yambaye mais pona nini bato wana o bavandaka na 12 000 km na Congo na bato musu to mona France pona ba ko beta Tshisekedi après banani ba organiser ba élection check désordre banani tika expliquer moi moké peuple congolais ba élection te ko leka na kati ya combat on a autant de combo pour bato ba yeba siko ke désordre ezo ya kala mingi te bato ba organiser ki ba élection o ebimisaki combat ya buzoba ba benga combat intelligent muto organiser ki yango c'était Patrick Chibango muto organiser ba élection wana asala to abenga ba ari muke po basala élection wana mais bandi kona biso bomoni élection wana ko mai bima bato bakomi finga na ba média likola ko ela ba élection mais toujours muto wana lisusu Patrick Chibango aye lisusu ko banda ba élection atiki nano élection o vota ki Patrick Tienani babi et bimisa combat buzoba ti lelo to yebi suite na ngote combat buzoba place kinda to yebate abandeli lisusu il faut babimisa leader entre ta leader na ye suite ni no ngoyeba o ya élection babi mais ça wapi baba potana baba finga na lelo mais bino na babi boza vision moko te ata boyebi suite na ngote wele problème moni biso to wana pour lobela Congo to wana niveau na bango mais c'est ça to wa lobela Congo to wana niveau na bango te ba mekaki o monde bazindi o mona ka bango lisusu donc peuple congolais to sebisa bino toza programme ya biso ezali ke toza le na manini na réunion les 2 et les 5 oyo ba ma réunion à peuple mokonzi pour to sola après Kanambe qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va amener au Congo au monde parce que to yebiki to okuta kuna ba ennemi ebele on commence à se préparer par rapport à ça après le 2 janvier biso nyonso
ezana nini fondation Bokecho Wayambo omoni mutu il faut atika ba empreinte oyo ekosala ke mutu alekaki awa fondation ezalaka déjà empreinte ya mutu omoni soko ke na France omoni place babiloko babiloko yo fele babiloko banini Baba Caritas baba eza batu nde ba créer ba fonda ba biloko na lelo peuple azo bénéficier ba tona bazo exister donc fondation Bokecho tozo senga ke batu boya ebele boko ka ba idée lobi tango Bokecho akoma na Congo il faut à exercer fondation na wana po a aider yango peuple ya commander so za leader abana Manyema au moins job mes respect commander so banda lelo za leader ya Kindu Manyema on a to confirmer et puis problème surtout batu ebele ba le cas ezala bandeko bazana France ezala Londres Canada États-Unis bandeko tout obundaki na bangwawa olelo bazana sima ya Félix Chilombo alias mon ami Gelor mama Madi babomaki bitumba oyo ya Nzambe papa Séraphin bitumba wa ekufaki ba Rwandais babana komela champagne awa bango tout na ba Roger et puis Roger Lumbala wana azandeko ya Tshisekedi ya Mowe mais abomaka ba Congolais na Kivu na Goma mais ba melaka ne champagne ba zokanga ne ba photo mais soki ezalaki ube moto Équateur exemple ube ya ba Congo ube ya Bandundu ake na Kasai na village ya monsieur Tshisekedi abomi bato bazana village na Tshisekedi est-ce bato na ba kotika mais lelo batambolaka na Roger Lumbala l'homme le plus recherché ya peuple congolais l'homme le plus dangereux et puis bitumba wana babomaki yango Nzamba ekutiliser ngai pour na pesa après 33 ans ya Tshisekedi pour Tshisekedi dans rien à l'équipe papa nanga teka Congo te papa nanga André Longombola teka Congo te maman nanga Véro Lisomba teka Congo te maman Martha teki Congo aboti bana bédication ya Moyibi bana ya Tshisekedi Moyibi Tshisekedi yemo Moyibi maman Martha Moyibi Félix Moyibi ok babande ko liana ba Rwandais bandakala barulaki peuple congolais yango to lekiawa motako bangi sabiso asate pona Congo nous sommes prêts oya mona toucher ngambala oyo bo ko toucher ko mona kiboketa za plus populaire boye ba kena liaka 1 euro ya motote yango to lobi le 2 janvier to et pas ya Dodo Wech merci nanga Dodo Wech na Bosta merci na salo opesi ya munene wana po bande kubaya et puis to pesi mbote merci na camionnette mbola merci na Starleta merci na Mado Lomboto na Zurich merci na camionnette Charles Ngongo maître ki maaka punda commandant iso JBK merci na leki nanga papi conseiller nanga privé na ba relation boyebiete merci na mama Didi asuta mabolongo inda merci ngambe sao asoba na merci na Séraphin Kachama merci tozali awa toza ko continuer combat jusqu'à la victoire peuple congolais bozwa passeport wana te peuple congolais diaspora bobenga babandiko na biso ba kofuta sous courante po mbongo nyoso ya Katanga ya frontière à Kasumbalesa et comme le kana banque na Tanzanie oh peuple ndenge nini Nzambe peuple ndenge nini peuple bazo manipuler bango na ba pasteur bazo manipuler bango na ba politicien bazo manipuler bango na ba faux politicien toko suka ndenge nini yango to lobi boyeke biso peuple congolais les déboya na fondation Bokecho Wayambo eka CDK ya peuple mokonzo ebimi pona Congo boya mututu di héros na ye surtout Coco Louose na Rotterdam Coco Louose to pesi mbote Placide de Jésus papa Jacobra et puis Black Mombele parti la belle to sengi batutu boya wana Starleta batutu boya wana na le 2 janvier et puis le 5 Pichu Shomongo ba Christian Bola batutu to zalawana pona tota makambo ya mbuka na biso mama Didi asuta continuer ba prière na ndako pour to gagner victoire. Oui, to komi na suka ya émission na biso kaka ndenge toyebisaki bino sur www.bomokoyamboka.com site d'information et d'actualité oyo ezali ko informer bino 24h/24 7 jours sur 7. Merci mingi na papa na ngai oza na panzi na ngai komanda eso na invitation na ndongo ndingi sans oublier Bobundeli Mboka na lingo papa lingalo zolo bande yango wana to boy ko bangisa ba congolais na français po eza ya France to boy ko bangisa ba congolais na anglais
toboyi kobangisa so boloba chinois yo moko kutu obotama na bakongo ebi ataki kongo à l'état te papa tokobengisa susu na bomoko ya mboka po betela biso société mpona fondation na yo fondation bokechu koexplike biso vision na yo mpe makambo nyonso topesi mbote mingi na Don Quichotte mwana ya Anvers, sans oublier Patrick Momo Digital, l'incontournable na bango, toute la ville en parle, JBK MM. Cela veut dire motokat na molimo na sima caméra mosokolibili neti na film JPK en tout cas merci talaka bande on a biso toye ko tala JPK awa na Anvers aza moto sala musala ebele ba mona ka été mais musala oyo eza bato ba se sacrifier oui ça c'est vrai ba Johnny Ayimpi ba Alimi en tout cas merci mingi na presse oyo ezo sa ke combat et continuer biso to pesa merci te mais Congo et qu'on remercie bino un jour na musala papa yango to senga ke kala mingi te to kende pe na Rotterdam mais pas ya ambassadeur Luzombe pona koya ko visiter bino bo se préparer ke tozo ya kuna pona ko tala bino kaka ndenge papa na nga lobi Johnny Ayimpi yo moko yebi masolango ekende kaka liboso mbote ya trop toujours média na liboso to bosalité Alimi à l'incontournable musala toujours ekende kaka liboso na bitumbo to ko kende na yango to komi na suka émission na biso Claude Tongo et pas Ozali ba salam toujours bitumba pe musala ekende liboso to komi na suka émission na biso to mona ni prochainement merci bye journaliste Sozali Kokoma Tournatelo Libanga Bekuti Kala moto JBK merci Bana poto, Bana Afrique, Bana monde entier, du nouveau Bolukaki, Yangoyo. Bana poto, porte à Sima Bakani, Bedi Batutu Liboso. Bomoko ya mboka kaka na souci opesa dino loka malamu oza na Suède wana Belgique wana Angola wana Maroc wana Tunisie wana Ngwanzu mais pour kotala événement ya Kisasa famille omona kala o matanga CDT lelo ya raté o anniversaire amona ti le montage ici la raté yaka awa kaka la bomoko ya mboka ekipa makasi na Kinshasa pour satisfaire bino pour na plaisir na bino bomoko ya mboka bakisi wana flat wana boutique d'habillement ozana galerie na yo ozana salon de coiffure ozana auberge na yo en tout cas prix promotionnel les alliés contactez bomoko ya mboka Kinshasa Suède Belgique kaka na numéro na biso